ba opération wana eleka ba trompe kenda ndenge ka boka ki témoignage ni bandeli ça bino témoignage que to kendaka veiller moko ya ba yembi ba bosaninga na kati ya église na moni docteur moko na hôpital moko ya Kinshasa wana on a komi Kinshasa te bazo salanga kirtage ayena ba matériel ya salanga ba kirtage kenda na ko constituka na kati ya église karinga ngwela zalaki na plateau na simisimi kuna na Kisangani batu bayebi nazo kita ndena bandi ko sanza nazo sumba na komi na ndaku mama lobi nini na komi palma la moko ko kende na hôpital o zemi na yebaka te ti lelo zemi wana eza ya Saint Esprit zemi wana eza kaka mobali wana zalaki na ye ti lelo elekela kanga moko mukeye pa ebuki vitre ya toilette ya salle de bain e ko kata ngai soko tali awa na maboko na ngai okomona misisa penza ekatana pamba na kepa pasteur wana bang pasteur alobi osilika ki tangu ngai nazoyebisa yo eza ngai te nzambe nde ata na posa na yo yango aza ko utiliser matoi wana po obanda koyoka ye obanda kosola na ye mais c'est comme si osilika ki parce que namona ki déjà imere na yo tango bimaki ya so wana ba douleur wana ezongi nzoka eza na eloko te oyo ekabolaka mosali na nzambe lokola ekobo likolo ya ekobo na zongela eloko wana ekata eza kosala nga lisusu te nayebisi nzambe boye nani oyo akondima ngai lelo oyo ke nakomi mosali na yo tukwa liboso na pengwa oselanga bolamu me nazalaki kobanga na kobanda wapi ministère yango nga na kobanda wapi mutu nyonso ayeba ngai na kote ya nani po andima ke yo obengi ngai aprofite koloba yango oyo nyonso amona ke nina atroubla libala na ye alimbisa ngai nani nde ayeba ngai nazalaki soki na koti na ndako ya mutu bolongola fi oyo mukolo moko te azala awa te na Nzambe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, fois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Bosolo pe lolenge ya kobika dans vos maisons, dans des métros, dans des bureaux, certainement partout vous avez l'habitude de nous suivre. Et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc à la prise de vue, accompagné de Sariv Mbala. La réalisation, comme d'habitude, nous avons le duo de Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons certainement travailler d'arrache-pied. Abordons le tout premier point, c'est la fondation
Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, certainement vous avez suivi avec beaucoup plus d'attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Derrière, cela c'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois. Allez à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Une fois appuyé sur toute notification, vous êtes compté parmi nos abonnés. Une nouvelle opportunité avec Toronto City, une nouvelle cité moderne, construite bien sûr dans la commune de Maluku. Moins d'argent, moins de coûts. Vous avez un terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Alors n'hésitez surtout pas, un bon prix. Kabouana na makele la tata lopango to mama lopango. Suivons. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai matuni talalo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mutie mena panika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Voilà, merci beaucoup pour tout contact. Les numéros sont affichés. Vous voulez contacter Toronto City, vous avez les numéros. Vous voulez également nous contacter, les numéros est affiché et aussi les numéros
de notre invité. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux, bien sûr avec cette servante de Dieu que vous avez découvert la fois dernière. Je crois qu'aujourd'hui, elle nous revient encore et à partir de son témoignage où nous allons toucher la deuxième partie. Une partie vraiment très intéressante, émouvante et aussi édifiante parce que vous savez, il y a des gens qui ont fait le parcours avec le Seigneur. Si nous parlons d'Élie, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est parce que Dieu a marché avec eux. Et également aujourd'hui, nous pouvons parler de ces serviteurs de Dieu ou servants de Dieu qui ont une expérience assez particulière avec le Seigneur parce que Mutu na Mutu a une expérience et une Nzambe. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Nous prions un seul Dieu, si tous nous croyons en ce Dieu-là, comme nous croyons en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, puisque nous tous, nous sommes réunis autour de lui ou autour de son nom, mais rien n'empêche que chacun de nous puisse avoir une expérience particulière dans Nzambe. Yoko zalo belambasu, Nzambe abikisa yo, yoko zalo zara problème. Ya linu, Nzambe abikisa yo, yoko zalo na problème, mais c'est là qui va faire l'opération. Mais Nzambe a fait l'opération sans cicatrice. Olali oloti qui va opérer olamuki, nyome kenda, kuste kenda. Yoko zala pe na problème ya kindoki, opumbwaka na butu, oliaka misuni. Yo obuzobebisa ba famille ya batu. Okutani na Nzambe, Nzambe abikisi yo. Yo pe kozala pe accident moko mortel, batu nyonso bakufi. Yo obimi au sali loko mongote kozala msusu na histoire lokola papa Jean, c'est-à-dire que yo koti na solo kato na magie moko boye etindi yo ba initio yo komiti na niveau moko okufi bato albi que c'est fini ba exposer corps na yo Nzambe akutani na yo asekwisi yo, c'est-à-dire que mutu na mutaza na parcours na Nzambe, raison pour laquelle lorsque nous recevons bandeko bayaka kosala témoignage mingi pour moi ils alaka na but seulement il y a édifié, il y a là qui sait que tant que vous avez traversé tant de difficile que quand ça que vous le premier. Au cause la yozo mona keno ozangi ya kulia ozo quand ça keno problème non de soukisi. Zo ezana mutu mo azotambola peme na yo wana. Ye akuta azana makambu eleki même oyayo. Alors à travers le témoignage ezo sungabino et matisali susu kondima. Notre fait papa a dit na ba la paix à son âme abanda ko biso ba auto expérimenter tozo temps. Il y a comment on a utilisé. Je me rappelle, il y a une phrase à mingi. Quand tu viens, tu l'exposes des problèmes. C'est-à-dire que lui, il ne parle que de la foi. Ceux qui ont dit, Nzambe a kosala. Donc la foi, ils allaient partie essentielle, ils allaient partie à makasi, na vie à chrétien pour oser en contact avec Nzambe, pour expérimenter le beau qu'on a Nzambe. Raison pour laquelle nous allons avancer dans la deuxième partie de la servante de Dieu et maman Nina. Nous allons koyamba. Tuyamba qui est dernièrement, tuyamba les binos, bobenga qui est belé, batu belé bokoma qui. Il y a eu des commentaires où ils allaient prouver que les gens ont été bénis à travers témoignages. Yo posali kolanda, la première partie partagée tindelande comme sous. Yo posali kolanda, la deuxième partie tindelande comme sous. C'est à partir de là que yo peut aussi sauver moko. Mi balé, mi sato, parce que moi j'ai eu un témoignage. Il y a des gens qui ont dit que azo bela kamakasi, mais asala ne lo mon côté. Mais azana besoin Nzambe oyo. Asala ki maman nina malgré que makamune abando sala msu komela biloka makasi, kotamola ndenge ya bando kolingela. Mais comme na tamo ki azaki na trompé. Mais Nzambe akenda ikopesa ye, pas seulement moi mais apesi bana. À combien plus forte raison qu'il écoute, à reconnaissante qu'il y a ça le logement mabete. Mais les abouabela maladie à mon Congo, c'est-à-dire ba douleur intense à côté ba radio et loko zo mon anaté, les lois za cloué na mbetu abimaka les sous-souté, vraiment batunyon surtout ba comme kota le kakaboy. Yé pas a besoin Nzambe oyo. Maman nina betil solo nae na kati ya témoignage, a besoin qu'il yé pas kutana na Nzambe wana. Nzambe wana epi abikisa ye atelema azongela activité nae. Ndenge esengeli. Maman Nina mbote na yo. Mbote papa. Santé boni maman. Bien ngolo Nzambe. Ah na sepel parce que na moni que même oza en forme. Témoignage na yo d'abord Nzamba pambola yo parce que témoignage na yo édifié ba to ebelé. To recevoir ba appel, bande comme tout le monde na ba commentaire, vous sentez que na commentaire mutunyo soto azali ko commentaire, azali ko commenter na vous sentez qu'il y a ils a intérieur des ali koloba. Alors yo tant quand même témoignage yo tant le ka ki na étant de que na télévision ba toazo landa tant yo mona notala ki ata extrait réaction ezala kinini na komisa ki Nzambe
réaction na ngai ezalaki ke nzambe na ngai nde akumami parce que natungisama mingi na nzambe nzambe azotuna ngai mokolo nini kotelema mpona kotatola bonene na ngai ayebisa ngai nayebisi nzambe nasi na témoigner na baéglise alobi na église te monde entier donc ntango nzambe alobi monde entier ayebaki keli na nzela ya litatoli oyo ezokende kokangola ezokende kobimisa baoyo baza na kati ya makambo oyo ezokende kosekuisa na bakufi. Amen. Mais quand même, le motivation ezalaki nini maman Nina parce que mingi babangaka vinanga na sala kala na lobela on a partagé que tata na moi peut-être ça va mais faut na minute oza suivi mokili mobimba bato na Venezuela batalio bazolanda yo c'est-à-dire opamboli bato ebele na mokili mobimba tu vois qu'il y a plus de 5000 personnes oh bafandi bazotala yo 5000 tala ce que toliso to la campagne croisade moko 5000 personnes baya tukotia bango wapi awa donc bisika oyo eko kozwa bato wana te mais na minute oyo au solo na mutu moko 5000 si tozo matabo au moins comme 30 000 50 000 personnes oh ba kosola na yo na à travers témoignage na yo na lingi na yeba motivation na courage ozwa kiango parce que oumeli quand même na témoignage oyo olobi kutu c'est-à-dire au comment ko bunda na nzamba zo so kekende yo zo po sala pe loko po za pe moi teti yo po zo continuer kaka te bomba témoignage motivation za kinini quand est-ce que vous avez pu en désobiter en tout cas na ndimis ko na kenanga ko bimisa nyonso twana ezalaki nakendeki église nabimi église na mati na ngomba na bondeli nasalaki depuis miracle wana esalema na bota règle eza kobimanga te ntango nake na ngomba nayoki mokongo bandi osuwa nga nayebisi nzambe ngai naye kobondela ndenge nini su mokongo ozosuwa ngai na baluka nsima boye bagrime ya makila ezotanga ngai makila mpenza na kamwe nga moko makila natikala komona makila te depuis wana natikala koregle te nabi makila nazongi na ndako nayebisi mwana namoni makila soki eza maladi nayebi te ngabi te eza maladi te nabengi docteur abisala échographie nazwi échographie nasimba yango na maboko nzambe alobi eza makambo échographie te ezanga nzambe nalingi otelema lelo mpo bakisa lisusu témoignage oyo na témoignage oyo oza nango nde eloko etelemisa ngai nde na ye susu kotémoigne lisusu grandeur nzambe. Dieu est grand, il est pesant, il est aîné, il est tellement puissant au point où tous en a intérêt. Même la Bible le dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Vous savez, les temps que nous traversons, ils attendent mon corps, soit aux anakan, il y a Nzambe, soit nakan, il y a diable. Alors, ceux qui sont des diables aujourd'hui font un effort, il y a qu'à prouver qui diable à Makasi. À combien plus forte raison que nous qui possédons un Dieu véritable, Nzambe wa ke l'agnon surtout, même yemo diable, Nzambe ne maître nae. Alors il est temps mutu na mutu ay bana ko tombola Nzambe, soki yo za mutu Satan tombola Satan. So za mutu na Nzambe biso pe to kotika te photo like ça aux yeux de tous que diable aza et l'autre côté d'ailleurs tant nae et commis na suka yango se précipiter ki aza la yemo côté. Aki na batu ebele. Amen. Alors to continuer ce que oyambaki pe ata mutu moko mibale bao aparta bao ba molandaki pe témoignage na yambi nazo yamba bato tisi ko bazoloba nini bazoloba témoignage oyo édifier biso makasi ba mususu bazobela balobi ke tolingi nzambe na yo asalela pe biso lolengi nini asalela tozo continuer au mabondeli na yebi ke nzambe oyo oya lokotango apikolanga oya salinga bikamu akosela bango bikamu. Mais maman, ni avant de continuer un témoignage et bele bandi marate tango yo zolo ba kenzamba idi na bala parce que je me rappelle un témoignage na yo pour obima
na maboko ya nguma kuna place nguma ndo sala opération obelelaki na kombo ya nzambe moko boyoyo ka bando ka na église de réveil bazobeta maboko bazosambela nzambe idi na bala nzambe idi na bala tango yo beleli pe nzambe idi na bala ndo yo se retrouver na balabala ya kokoya porte pe fungwami na ndengo koma ikuna oyebite alors oluka ki pe quand même o expérimenter o yiba pe nzambe ngwa idi na bala oui koyemba wana kendeki koyemba wana zeka na église idi na bala wana na fait pas konza malamu koleka na libondeli ya mosali ya nzambe aringa ngwele nde nazwa prodige miracle ya fait pas konza malamu parce que nazalaki ndenge nalobaki na kombo edi na bala porte fungwama porte bakanga ebwaka ngai libanda clôture te mais na kati ya clôture te mais libanda nalukaki nzambe wana ya edi na bala bindi fona kene église na tuni za fait pas cause me malamu nakenda kuna ina banda kosambela ti kosambela kuna na ekozwa mobali de sali mariage ti ba opération wana eleka ba trompe kenda ndenge ka bokaki témoignage ni bandeli na pesa bino témoignage ke tokendaka veiller moko ya bayembi babosani nga na kati ya église na moni docteur moko na hôpital moko ya Kinshasa wana on a komi Kinshasa te bazosala nga kirtage ayena ba matériel ya osala nga ba kirtage asisi kosala kirtage akenda na kokonstituka naza na kati ya église abosani nga ndenge ni nazelaki ti mokolo ezalaki dimanche nini samedi lundi nde église ezalaki nafanda na kati ya église nzala te eloko moko te ti basentinele wana bayaka ya église bayaka o naza na kati nini oyo babosani ngai nayebisi nakesi kwe papa aringa ngwele paster aringa ngwele bisi ngai nzambe asaleli yo bikamwa nabetaki su lisolo likolo ya omelette oyo nazali kolesa basali ya nzambe omelette ya pamba omelette fukama je me rappelle mokolo wana mama paster mwasi ya papa aringa ngwele ayebisi ngai bokotisa mama nina nakuta papa azotanga bible abi mama fukama na fukama kobima na ngai pa paster aringa ngwele azalaki na plateau na simisimi kuna na Kisangani bato bayebi nazokita nde na bandi kosanza nazosumba nakomi na ndaku mama lobi nini nakomi pale mbala moko kokende na hôpital o zemi nayebaka te ti lelo zemi wana eza ya Saint Esprit zemi wana eza kaka ya mobali wana azalaki na ye ti lelo elekelaka nga mais papa tango siko quand même zemi bando pusana akrelaki problème te pa lo bakelo nini yo na yiki yo okozwa zemi te mais ti ko mamba bon nakutaki papa azosambela OK de amuta kondima déjà oui zemi ko kaka soki 3 mois pamba akendeki ko témoigner na église na nini na stade mukolo campagne moko d'évangélisation ezalaki na stade na Kisangani aleka ko témoigner ti na stade zemi ya muke kenzamba selinga bikamwa kate na kozala papa na wana nga nazobi mzeme za muke ndenge nini yo kokende ko témoigner na ko témoigner. Ça c'est une très bonne chose mais sinon quand même na témoignage ba de ko so ando tuna yo luka pe bayeba mutu déjà tango uti déjà na mokili c'est effectivement zaki mutu mwa matata makasi matata tango yo kutana so na kati ya église kotana pe na yebiki mukota surtout chorale B chorale C ba maman moi tu peux ezala pe moi mingi côté wana place basi basangani belé wana est-ce que ça qui peut facile pour na yo s'adapter na système na mode de vie à église qui kozala na baninga ndezalaka chorale ambiance wana bozozala jour à prière veiller boza ensemble est-ce que ça qui peut balingaki ngai mingi pona ni balingaki ngai mingi nazala kozanga répétition te ngani bazala kotianga liboso kobinela nzambe ngana za kofungola lokola kobina balingaki nga makasi nazali koyemba na ba jeune te nazali koyemba na ba mama mais ngana zaki kadogo ya ba mama liboso
Yo ki mino ba jeune. Na kimaki ba jeune. Na kota peza na chorale ba maman. Chorale c'est chorale ba maman. Ah. OK, merci beaucoup. Je crois que tu as avancé. Et parcours sous il y a eu un Nzambe to meka o meka pe ko betla biso le sous mam sous parce que na souka ndeka même to la qui s'appelle produit à Ozala bon il y a za na ye azali produit Nzambe o na souka quand même boromona ke tant souvent la ba betla le soleil ma malukuta te ils a mambo ya solo azali boromona pe après ça bino pe mbote quand même bien que il fallait qu'il y ait une université mais to y bien temps pour aller quand même accompagner maman. Alors tout continuer siko na témoignage. Témoignage na biso esukaki na place na komi koyoka litoi. Na koma koyoka litoi komo salanga pasi. Na kanisa ita nsuba maladi moko ya bana wana esuka bana wana nde bandi ngai. Et ça là presque un mois. Nazoka litoi. Na kena mosali ya Nzambe ayebisi ngai Nzambe alingi utiliser yo. Bon, koloba sikoyo mabeke na kokoka te Nzambe utiliser ngai nazalaki kobanga ngo. Aki kobanga pona nini? Pona bambata oyo nazali kozwa. Na butu na ndako na fandi boye sala boye nazoka te pona nazali muto atete nazalaki teti makasi. Nazali kobanga. Nabi musala Nzambe na yoki. Soki Nzambe ko utiliser ngai na yoki. Na bimaki na kanda nzoka kanda onga na bimaki nango Nzambe asepela kite na kena ndaku noki mpepe moko ya mukeye pa ebuki vitre ya toilette ya salle de bain ko kata ngai soko tali awa na maboko na ngai okomona misisa penza ekatana pamba na benge mwana ko kanga ngai ko kanga makila ya makasi na ke na toilette na komo sumba makila. Yozuki. Na ko so sumba makila. Nini makila zo makoto makila na sumba makila nde nini. Na ke pa pasteur wana bang pasteur alobi osilika ki tangu ngai nazo yebisa yo za ngai te. Nzambe nde ata na posa na yo. Yango za ko utiliser matoi wana po obanda koyoka ye, obanda ko sola na ye. Mais c'est comme si osilika ki parce que na mona ki déjà imere na yo tango bimaki ya. Na yesi passé ce qu'on a salani. Ayebisi ngai soki Nzambe abengi yo. Oyoki ke prophète, pasteur, ayebisi ke Nzambe okozala mosala ya Nzambe. Balobaka mokano ya Nzambe esalemi. Koloba te osilika po za ngai, za mosala na ngai te, eza mosala ya Nzambe. Ti na ikozonga na ndako basambeli baki kotonga place oyo. Na kozonga mwasi mamuke tangu nazalaki kokende kotambola kana badiamba na ngai bamboka nazalaki kokende wana nazalaki koopere mingi na ba gérant ya ba flat ba gérant ya ba restaurant parce que soki ba délégation yé fallait ngana ba benga ngai moi 10% na ye ezali tete nazaka kawada na komi koyemba makamu nyonso pa ba benginga bango kuna bayeba te oyo Nzambe asalela ngai. Esinga se oza wapi kope moko boye ngabi kope ni habite délégation moko ye fozala. Bandeko na ngai. Na bimi lisusu na kei. Na ke pona sola na gera. Kabi na ko kasusu te boye na ba ser nini kope oyo. Kope oyo lago yango yo lingaka nde yango. Na kwe lisusu. Etangu na kwei bapesi nga mbongo na pesi gérant esprit wana lisusu elati ngai ke ozonga lisusu tala ozokende kotika mbongo ebele mpona baeglize wana mpona koyemba luka mbongo naye kozonga na ndako ntango naye kozonga na ndako naye koboma libala mariage naiko boma libala mariage bakomi kobenga nga sikoyo kope mosusu nakei mambongo na nga na te kope mosusu nakei Nzambe alobi lokola yo ozoyoka te oza teti nzela sikoyo mona nakomi soki ka mutu moko aye kolinga nga ayebisi nga
nga nazalaka wa te nazalaka na Dubai mais na sepeli na yo photo ken ngabi so ken nga to vivre na contrat atuni nga contrat combien ngabi ainani amemanga Kampala Dubai to kenda tina Suisse zoka ye abala fille moko akuna bazaki ne matata ayiko zwa ngai na Congo kokoma kuna ekomaki na tango na komi kolinga mobali na sina bosani ke na pe ezaki contrat yosko koti na bolungo ekomi pembeni ya contrat sila nga kutu na yebite na sina bosani nanga mobali akomi ko gate ngai nzoka na motema mobali wana lobi mono na kosukisa ye ti akoyeba ti na kopesaka mobali ke to vivre no na contrat to komi na Dubai wana ka ndenge nazalaka wana kasa na ke koyoka na gérant kaka mukona okoma wana gérant komi kamarade nanga to komo solola azwi mukolo moko aye azi pesa passeport po tozolinga to kende Kampala na pesi passeport papa mutu akenda na mona ye lisusu te Jack nabengi Jack oza wapi alobi otala calendrier te date oyo opesaki ngai ekoki hey mezongisanga na mboka pesa okutaki ngai alobi no kaka contrat oyo opesaki ngai wana ekoki sala makasi yo moko mizongisa nzambe siko akomi okotela na bamibali oyo po bafutisa ngai nyonso ngai nazosalela nazonge pa gérant nayebisi gérant mobali wana asundolinga bandeko na nga koli ezalaki te nameka ta ti ya rouge ezozala te nakozonga Kongo ndenge nini nakomi pa gérant ayebisi nga me eza na motu moko bose moko aza loko ozaka vrai chéri okotela ye oexplike taka ndenge ezalaka nga bi aza wapi nake kotoke porte bato ya mokonzi natoke na ntango wana diamba nazali komela mpe diamba te kobanga lisusu ndenge bahemoroide nakoma kaka masanga ya makasi nakofandela masanga ti tongo donc ata bouteille na nga elali polele kobwaka yango te ozwa nga problème ate etikali polele nakolamuka kaka na tongo na tie na monoko nakoti ntango nakoti ya situki yabi oza nani oyebi nga ngabi nayebi yo te me naye koluka lisungi basundoli nga na mboka oyo boyeboyeboye oyaki na explike ene nayaki na mobali moko asundoli ngai mpo na nini nabandi koexplike ndenge nayebisaki ye to vivre na contrat date yango ekoki me nga deja nayebaki lisusu te ke date wana ekoki ayebisi nga sikoyo olingi nasala nini ngabi so okomi singa nakomaka na Kampala naza na grande sœur nakokende na mboka na biso ça va ya kotika ngai ya ofele aopesa nga biene ya ofele oteka kaka nzoto nateki nzoto amemi ngai lokwa azalaki mutu munene bamemi nga nakiti na Kampala naluki grande sœur nalobi grande sœur na osala nde nini makambo oyo bimi awa ayebisi nga alobi ndenge eza boye bazoluka o deja nayoki deja bacommuniqué na ba radio pourquoi parce que ntango nazokita ndenge mobala na abotola ngai passeport ntango nazokita mwasi na ye ayaki na nini na hotel place tozalaki ndenge nazali kotambola na babisturi nazali kotambola na bagilete parce que nazali kosakana te place nyonso nazali kotambola nazalaki na ekiri na ngai ya bakuluna so nakomi na mboko nakomi fo nayeba nao na bakuluna nyonso donc nazali kotambola na bagilete na bandi bayebisi nga nde mwasi ya moto oyo atuni ngai yo nde mwasi ya jake yo nde mimi ne ngabi ngai alobi nga nde mwasi na ngabi bo wana siko basala botoyenga passeport yo kotuna nga ke yo nde mwasi na ye nakata ye litama gérant abomba ngai tini naye kokuta na motu wana tini ndenge apesa ngai biye nakita na Kampala
akiti na Kampala grand sœur na gongo expliquer grand sœur abi oui bazo luka yo awa siko to sane po batu wana baza pe na batu na bango awa na Kampala nga na yebani leki na nga nini okako misanga makambu ya makasi boy ayokani na mutu na ye moko wana lobi te bosalela nga effort amatata trans nini bis po bati akende Kigali akota Goma nalati alliance ya mwasi na ye azipi ngai neti ba musulman ba dessiner ngai ndenge ba dessignaka wana akotisi nga na bis etango nake na koti na bis na koti na Kampala nalobi awa deja nakomi deja na mboka mosusu moto akomona ngai aza te nakomi na hotel na sukoli nakomi siko kobika na mibali na contrat lisusu te nakomi kobanga basundola nga lisusu ezaka 11 mois nakoti libala yango eza ya mbongo bazobala nga mpe na mbongo lokola grand frère na nga azala matata alobi yo ata soki babali yo sikoyo moto ata moko akozwa mbongo na yo eza lisusu te yo moko kende kozwaka mbongo na yo moko 11 mois libala penza libala ya taba nakoloka papa na nzela papa oya papa na nga akufa mama na nga akufa na famille te me bazoyinga babala nga bwebwe papa ye alie na mbongo okay. Après 11 mois nabimi nzambe siko atomboki alobi lokola yo za teti zela siko na salo makambo asuka soki kana kutani na mobali makila donc mobali nyonso kolata makila soki nazongi na ndako makila eza te nakosukola bien makila eza te soki kaka yo bengi ngai kaka tokei na hotel tokutana kaka makila ngo aiseki te moi makila rouge okomona mobala bani otomboka yo omona makila na yo nozona makila na yo ozoko nini ngabi na yebaki te soki naza na makila amututa mosusu okomona kopapanga bambata okomona mosusu kobeta ngai te namona makila boye na boye nzambe alobi lokola yo yoki ngai te yo komona ekomaki kaka bongo nazotambolaka na mibali nazomonaka makila me nakokoma na ndako eloko eza te komolanda nga sikoyo nakute na mobali moko ayebisi nga ke nalingi yo nazalaki oblige nayebisa ye ndenge nini nazali nabi okomona nga naza bien me soki toke na yo fo makila ebima ngai abi nga nasambelaka nga sepe na bala yo me dimanche tokende na église na biso dimanche wana tokomi na église louange adoration ekomi na tango motei fa telema je me rappelle ezalaki na bapasteur mosusu bautaki Tanzanie bazalaki na kati wana église ya monene ya selpa babandi kaka motei atelemi kaka na chair nazalaki na suka ebambinga na se kpi nabandi kobaluka nazobaluka natelemi lisusu natelemi nake ti liboso ya chair molimo siko ekomi koloba na kati na nga bomoni mwana mwasi oyo ndumba okare nabenga ye utakala nzamba bandi kosambwisa nga moko na munoko na nga ezobima nga moko na munoko na nga yo yebi kutu te na yebi kutu te batelefone nde bato bazofilme bafoto bato bazozwa atamboli na buzoba nasaleli ye bolamu ebele azoka kaka te ndumba bozomona ye ndumba na mifinginga moko ya ba délégation amona délégation ye fa kota na avion wana ke na bango kuna ifo nini azosambwisa ngai nzambe sikoyo nalobi bino basali ya nzambe lelo bokoteya te bozokita kosambela mwana mwasi oyo soki asaleli nga nzambe te azokufa nalala fule banda kobima nga na munoko bapasteur amoni ke oyo komo sérieux bakiti bango nyonso babandi kosambela
jour wana bateyaki te ezalaki kaka jour na nga babondeli na ye kotelema baye kotelemisa ngai nakomi kosituka nini yo nakwei ndenge nini baya kolakisa ngai ndenge bafimaki na batelefone na leli nabi comment nzambe akosambwisa nga boye nazongi na ndaku nabeteli mutu lisolo te nayoki mongongo moko ezoloba neti na tonon yo lokolo ozoyoka te napesi yo 2 semaines soki olandi nga nzambe te ozokufa okokende nini na mosali na nga moko akobondela yo nakotika yo te okende na mosali na nga ata moko napesi yo 2 semaines natelemi nalobi nandimi nazoloba na mutu nazomona te na kati ya chambre ayebisi nga tala na ndako ozali longola eloko nyonso oyo osombi na kindumba bandeko na nga natali na kaleso nazalaki nango ezalaki ya bondumba siko nayebisi nzambe nakotika mutakala nabimisa biloko nyonso natali ngai bino oyo mpe nasombaki na voie normale eza te nakosala nini nakepa paster nasi paster nzambe abengi ngai me yo ozalaki so moto akozonga te na mokili te na makambo minene oyo nzambe asaleli yo me nzambe alobi nabimisa nyonso eza na kati ya ndako na ngai bandeko na bandi obimisa bavalise na bandi obimisa nyonso ndako etikali polele nakepa mama na biso moko mama Elize nayebisi mama oza na pesi ya sika abi wi mama naza nango mpo na ninga bipesanga pesi ya sika mpo na nini abi te natongisa kaka mbangu mpo nzambe alobi nabimisa biloko nyonso nasombaki yango na kindumba apesi nga piesa elamba wana nake batongiseli ngai bubu nalongola nyonso ndako etikali pamba ntango ndako etikali pamba nake na douche nabimisi oyo mpe nazalaki nango natikaka na elamba oyo bapesaki nga wana sikoyo nayebisi nzambe nasani nayebisi ngai yaka na couleur batia na ndako couleur wana elongo nabi naza na mbongo te nakepa paster atindeli ngai bato baba bakende kotia couleur ya sika batie couleur ya sika paster amemeli ngai mwa tapi moko ya moke ya vert na bandi kosambela na tapi wana kosambela ka na tapi wana na bandi yoka matoyi oyo bandako nini bandi koyoka liboso wana badouleur wana ezongi nzoka eza na eloko te oyo ekabolaka mosali na nzambe lokola ekobo likolo ya ekobo oyo nazongela eloko wana ekata eza kosala nga lisusu te etango nzambe alobi ke nateka biloko nyonso nakomi kolala na se nazobondela nakomi oyoka eloko wana bazosala ngai makasi lisusu ekoleka ezosala nga soki efungwami oyoka neti bazofungola yango na pince pinzoli ezokita ngai pinzoli ezokita ngai bafungwa na pince pinzoli ezokita ngai nakipa paster azwi huile d'olive alobi nzambe sikoyo aza tayari kosalela yo yokela ye mawa mokano na yo ekokisama na kati na bomoi na ye nazonga na ndako na banda kosambela nzambe ngolu ayekobimisa sikoyo profesi na kati na ngai profesi ya liboso abimisela ngai epai ya leki na ngai alobi omoni leki na yo oyo mobali oyo azalaka na ye liboso apesa ye motema ya mbwa place akobanda kokende akobandaka soki azwi mobali akei mpe akei libela place akokende bokoyebaka te profesi ya mibale mpe lelo leki na ngai wana abunga na mobali place akenda toyeba te melongo moko na nzambe oyo azongisi ye profesi ya mibale leki yo ngai nalanda ye ayebisi lebisa leki na yo azotambola mabe soki atiki mabe te nazoboma ye kaka na mboka oyo yo ozali eumela te leki na ngai ayikokufa liboso akufa ayebisi ngai yaya
oyebi professeur bimisanga bina yebite nzamba alobabu esengelanga bolimbi c'est pas nzambe na kena sala sacrifice na senga bolimbi nzamba yebisi ngai akokufa po ayokaki ngai te mais na pesi bokonzi na likolo leki na ngai akufaki azana sema bele prophétie ya misatu ayiko pesa ngai bien moni mama na yo azokende koteka lupangu na bango o papara na ibatika yebisa soki ateki 3 mois eza ebele akokufa parce que bana bandeko na ye wana bakotikala wapi na yebisi mama lobi po tango molimo wana ezwi ngai babi te nina asimbikisi moni bano bakatisi babujumbura banini yango wana ebalukeli ye mukola prophétie wana nde mama lobi nina asimbikisi te oyo eza nzambe makambo oyo ezalaki na motema na ngai me ndenge nini alobi yango nzambe aye kosala bikamwa nakomi okende na église nakomi koende na église nzambe akomi koutilize nga puissama et puis ntango nzambe azoutilize nga ngai moko nazomiyeba te ntango mosusu nango mama kaka ndenge olobaki nakendeki na ndako nakoyeba na nga te nazokama mpe nga moko mutu nyonso akolanga kaka fanda pembeni na ngai mpo ayoka nzambe aloba nakoyeba pe te ntango mosusu mutu atuni ngai nakoyeba te nalobi nalobaki nini nakoyeba te nzambe alobi sikoyo okomi matoi na ngai okomi munoko na ngai nayebisi nzambe boye nani oyo akondima ngai lelo oyo ke nakomi mosali na yo tukwa liboso na pengwa oselanga bolamu me nazalaki kobanga na kobanda wapi ministère yango nga na kobanda wapi mutu nyonso ayeba ngai na koteya nani mpo andima ke yo obengi ngai ayebisi ngai nakozala na yo partout nyonso oyo okoloba okosambela nga nzambe nakozala wana mpo na kosala bikamwa c'est par là nde bakoyeba ke ngai nzambe natindaki yo nafandi nzambe aza bolingo bayebisi nga nakende Goma nakende na Goma nafai ba pasteur na ngai atindi ngai pa ya pasteur mosusu na Goma alobi mama wana kotika ete parce que mama wana aza na eloko ya nzambe nakei na bombana nabi na mboko nga nakende mboko nde nayebani na buzoba mboko nde natungisa basi ebele na mabala nake susu na mboka o nzambe na bombana na ndako na bombana penza na ndako tango na bombana na ndako nayoki pasteur abengi ngai oyebi pasteur Kingandi yenda tindi nga nabenga yo oza wapi napesi adresse nabimi mpo nasomba lipa moko camarade moko amoninga nina yo oza mutu mabe obengi biso te toyamba yo okiteli epa na nani okiteli epa na ngai te ngai bi nazofanda kaka quelque part akei abengi bandeko na ye chaque jeudi nazali kosambela nazali kobima te bayeli ngai jeudi koya jeudi oyo bayaki bakuti nga na osambela babi te toye kobimisa yo oza mutu mabe yo ye olaki biso te alobi nga na bi te namelaka lisusu te boni bo yo omela te nga bi namelaka lisusu te soki kobimisa ngai tokenda te pa magali tokende kolia namela secret mais lelo eza jeudi mokolo nabondelaka tobondela nani bato nyonso batalani nazomona ye baninga na ngai banso bazofinana boye banso baotalana tobandi kosambela na bango nzambe merci nzambe merci tobandi kosambela na bango molimo nzambe ye koloba
Mama, mobali na yo akenda. Yo mokonde osalaki mobali akende. Ozana bana oyo, mwana oyo boti libanda oyaki na ndako libala. Ya partir ko na mwana wana nde obebisa makambo nyonso na kati ya ndako na yo. Mama akwei. Tokenda lisusu kolia te. Atuninga nina okomi nani? Nayebisi nayebi te. Ayebisinga okomi nani? Makambo yebisinga efanda na michopo nanga. Na tikala koyebisa mutu ni mama ni mutu moko. Me lelo yo lobi yango okomi nani? Ngai na yebisi Nzamba lokoti ngai. Nzamba lokoti ngai. Nakomi mosali ya Nzambe. Merci. Tokendaki susu kolia te. Nzambe asalaki bato nyonso bazalaki wana. Na prophétiser mpona bango. Bango nde bakenda na sango. Place nga nazoloba ke Nzambe na kobanda ndenge nini na mboko oyo. Bango nde bakenda na sango akoloba ke nina oyo boyebi aza lisusu nina wana te. Amen. Donc Nzambe a organisé de façon que le roi Yobano Banga bango baza ce témoignage pour ba kine ce ko propager ba ba ja ke sango ke moto pena akomande ko samela Nzambe asolo. Tango makambo ane ko bimanga moko na mi ebite. Tango abandi ko lela bisi ko na sala nini? Ayebisi tozo bondela. Otumba mbeka. Nzambe akakolimbisa yo. Aibisinga papa bana na pe akufa. Naibi nini nakosala te. Tosambelaki pe Nzambe alimbisi mama wana pe lelo azo continuer vie na ye. Esika wapi nazali koloba ke Nzambe nga na kotambola ndenge nini na mboko oyo. Nani mutu akondima ngai? Bandeko na nga nazali koyamba bato ebele. Tongo baye, poko baye, mama wana panza sango partout. Bato bakomi koluka ngai. Nzambe pe azomi monisa. Lelo oyo, bato oyo na sumuka na bango. Lelo nde bakomo benga nga mama. Lelo bakomo benga ngai mama. Mama pasteur. Lelo nakomi kolia 1/10 ya bato oyo. Komona Nzambe bo Nzambe. Nzambe asalanga bolamu. Nzambe asalanga bolamu. Nakomi koyamba bato minene. Nakomi kolia na bakonzi. Nani nde ayeba ngai? Nazalaki soki na koti na ndako ya mutu. Bolongola fi oyo. Mukolo moko te azala awa te. Melelo. Nakomi kolukama na bakonzi. Pona Nzambe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai toujours dit que dans un parcours, Dieu il est réel. Dieu est réel certainement. Nzambe azala kali solo, une histoire, Nzamba mythe et tout ça. Or Dieu est réel. Pour ceux qui ont connu bakutana na Nzambe, baza, obetolo solo qui est dans Nzambe baza. Alors c'est aussi possible pour toi, c'est encore possible. Ne pense pas qu'il y a Nzambe batikio. Ils ont une question juste pour activer volonté. Il y a Nzambe et Dieu va se manifester. Mais à cause de la raison pour laquelle les témoignages tout ça là mingi proposé pour permettre et matisa foi. Il y a bandeko bolanda biso. Et matisa kondima na yo oyebake yo place aux ali. Nzamba tika yo te. Eza na méthode isifika ke yo ondima d'abord. Omikabi pepa na Nzambe.
C'est alors que on a ce qu'on zamba comme isko ko bundela yo. Ya on tozo ka lisolo a témoignage à maman Nina. C'est-à-dire que du fait que place au sala tellement mabé mingi. Ya zo banga zo mona que on dirait place à combien en retour aux ala. C'est-à-dire ba si on a yeyo to kangisa et to sala mabé to ça peut être poison. Mais Nzambe azwandi ko isko ko utiliser. Ndi bazolo bagena même lisola Moïse to yokaka lisola Moïse. Donc mutu wa bitu mena obana no ndenge nini esko zo ebako tuté. Mais Nzambe aibara lorsque Dieu choisit une personne aibara pona nini aponi mutu wana. C'est l'histoire de Gédéon, c'était comme ça. Babing je voyais un héros. Ah, il voyait un héros. Ah, ndenge nini. Yozo minimiser ozo katsake no yondo zawana ozana yo mukenzo Nzambe azomona na taille mususu. Nzambe azomona yo so ndenge mususu. Alors il serait mieux mutu na mutu aluka oyo Nzambe azomona kati na ye que place oyo ozomimona. Ça c'était juste parenthèse mon autre kofungola pour que tu continues na maman Nina parce que ils avaient vraiment sous émotion déjà alors il a fallu quand même qu'on remonte et sous ticket dans a peu maman ndambo pour tout avancer malembe. Wana siko maman Nina na gomo bandi ko sala musala. Bendo sa musala. Na banda ko sala musala. Nzambe ekotindika nga lisusu na Kinshasa awa. Komi Kinshasa mwana nga moko abengi nga. Mama, naza problème ya kobota. Mama, nazo mzemi te, naso pa pezemi te. Mama, nayebisaki mwana ngai. Soki ondimi ke na komi mosali ya Nzambe. Que soki na nyati na Kinshasa okobota alobi na ndimi mama mais kozwanga neti mama te zwanga neti mosali ya Nzambe na komi awa na Kinshasa na yambi mwana nga na kenaki na ye na tendance na bondeli na yebisi mwana nga sala sacrifice mwana nga sala sacrifice na bondela huile d'olive na pesa huile d'olive wana na yebisa ye kaka huile d'olive mwana akobota mape akopakola ngo bandeko na ngai esalama eka bongo lelo mwana na ngai aza na mwana amen. Donc Nzambe wana kaka asali ke na libota na ngai bayebake na komi na ye babambanga bakombo ebele na libota na ngai ba général ba colonel mais lelo tindenge ba changea kombo na yeba te asala campagne te eloko moko te na kofanda boye yaya na ngai o atika lelo papa abeli Nzambe azolotisa ye po bika ifalo benga leki na yo po akoma mosali na ngai alamuki na tongo yaya abengi ngai Nina Nzambe ayebisi nga na benga yo ya kosambelela ngai na zwinzela na kei na bondeleli Nzambe mbala moko abiki. Donc Nzambe asali ke na libota na ngai bayeba ke ya solo Nzambe nde aponaki mwana mwasi oyo yaya na ngai Nina za mosali ya Nzambe koya ne na kati esika oyo Nzambe ayebisaki nga na butu nga Nzambe asolaka na nga soki Nzambe ayebisi nga likambo Nina ye kobondela nga Nzambe pe na biki lelo etikali litatoli lelo kombo échange na kati ya libota o baza ko benga ba kombo ebele mais lelo ekoma mama pasteur mama mosali ya Nzambe nyonso wana pona Nzambe na ngai kaka eloko oyo naza koyebisa lelo baninga na ngai basi lokola mibali nazwi ngolu ya kotombola bonene ya Nzambe na kati na bomoi na ngai na monde entier aprofite koloba yango oyo nyonso amonake Nina atroubla libala na ye alimbisa ngai. Dieu merci parce que nazo kutana mususu na Kinshasa kolomoko naza na port na
libongo ya orgaman nake na grande sœur ntango nake na grande sœur zoka bayebani na grande sœur mwasi wana azobeta sikoyo grande sœur na nga lisolo moni kantine wana abomelanga libala naya na bana 7 na Kinshasa na nyokwami to ndenge nazoluka oyo bagene na mpona nabokola bana likolo ya jeune fille oyo omoni ye wana ya na nga atali o wapi ozoloba bi oyo nina leki na ngai oyo alandi nga na nsima abengi nga nina naye kosituka zoka eza Mireille ya na nga azoyebisa ye aza lisusu nina te boyeba akoma mosali ya Nzambe akumisi Nzambe mpo akutanisi nga na moko afukama mpe koyebisa ye ndeko na nga limbisa ngai osalanga mabe nabilimbisa ngai ezalaka ngai te limbisa ngai lelo nalukaka ta adresse na ye mpo nayeba esikani aza na bana profite koyebisa bato nyonso oyo na troubla bango balimbisa ngai e bandeko nyonso oyo batikali baninga na nga oyo batikali komema mokili na mutu te yaka tosalela Nzambe aza bolingo atunaka te nalobaka molili oyo akomisa pole ekoma molili akendeki nde kozwa ngai soki ayaka na nga na moi peut-être balingaki batelemisa ye nazoyebisa bandeko na nga oyo batikali lelo ozosala kindumba ezofuta mpe yo te ata soki ezofuta yo kosala nango eloko moko te ozomisombela liwa kolinga te oluka Nzambe ntango oza na mbeta hôpital luka Nzambe ntango oza na makasi ntango Nzambe apesi yo kitoko osalela yango Nzambe boya tosalela Nzambe aza malamu lelo nazalaki négligé na famille Nzambe apesi nga valeur Nzambe apesi nga valeur Nzambe azokutanisa nga na bato ya minene mpo na Nzambe oyo nayengaki ayeba nga soki Nzambe te nani alingaki aluka ngai nina okopusa pembeni na nga okopusa nakola kindumba boya tosalela Nzambe tika nyonso ozosala cigarette nasala Nzambe asali mosala ya makasi na kati ya tolo oyo mpo efanda nga kimia tina 2019 awa tina 2019 nazalaki komimisa bakrasha ya makasi ya noir ya mwindu tina 2019 nde nayi komona ke krasha na ngai mosala boni Nzambe asali oyo oza nango eza moke ndeko na ngai oyo oza nango epai ya Nzambe eza moke oyo ezolekela yo eza moke tika nyonso yaka tosalela Nzambe nazobenga baninga na nga nyonso tozala na bango boya tosalela Nzambe aza bien Nzambe aza bolingo osali kobo ezofuta yo pe te ata soki ezofuta yo eza ya ntina moko te mpo kosala nango eloko moko te boya tosalela Nzambe ozwa décision ozongeli ozwi décision ozongeli na lisumu me lelo ozwa décision ya solo ya kotika nyonso Nzambe afungolanga miso eza kofungwama te miso ezala kaka boye na badrogue me lelo nakoma omona normal nakoma ofungola miso zoka un jour miso na ngai kofungwama nazoprofite su koloba na bato oyo bamitungisa mpona kobota oke na badokter oke na banganga kisi otongoli bakisi ya ndenge na ndenge epai ya Nzambe nde aza na trompe ya sika apesaka trompe ya sika overe ya sika matrice ya sika yoyo ocholami ya kaka epai ya Nzambe akosepelisa yo mpe akopesa yo prodige yoyo ofingisami mpona makambo ya kobota yoyo ocholami na libota
nazo profiter ce koyebisa basali ya nzambe eza na eloko te oyo ezokabola mosali na nzambe lokola ekobo ata oza prophète oyo obikisaka basekwi bakufi plutôt oyo ozobikisa malade ozosala bikamwa soki ozosangisa ekobo lokuta wana mutu moko te koconvaincre ngai ekokimisa nyonso maloba nzambe ekotika yango kaka na munoko me eloko moko kosala eza te obanda kotatone prophétie me soki ozotambola kaka na koboya nyonso wana okoyoka nzambe mobimba nzambe aza ya lobi te nzambe aza ya lelo ya lelo ça dépend ndenge yo ozwelaka ye ça dépend place yo otiaka ye nzambe soki otie na lutu toliaka biloko ya kofanda na kati mpo oyo ofandisi ye na lutu me nzambe soki ofandisi ye na bassin ya monene akovimba na kati mpo ofandisi ye na bassin me nzambe soki otondisi ye na ndako na yo akotonda partout akotonda partout boya tosalela nzambe kobota etikisi ebimission na présence kozanga kobota ebimission na présence ya nzambe te badifficulté ebimission na présence ya nzambe te oyo ekomeli ngai nzambe apesa nga prodige après wana kolakisa bino prodige elekelaka nga ti lelo nakamwaka ti lelo nayebaka eloko na kopesa nzambe te yango na mikabi lokola mbeka eloko moko te kokabola nga na bolingo na nzambe namoni te boya tosalela nzambe. Merci beaucoup maman Nina. Alors je crois que témoignage Nabiso est avancé malamu ndenge na bandai ko yebisa bino tout à l'heure. Alors je crois quand même on va faire appel aussi na ndeko na biso prodige parce que azali parmi ton témoignage est tourné autour naïe. Alors tu as peine temps belete mais juste boya quand même bon mot naïe. Alors voilà, je vous ai dit que c'était un bon témoignage, un témoignage édifiant, un témoignage aujourd'hui où ils allaient pour rassurer les sous-sous que Dieu est réel. Laisse-moi te dire que Dieu existe. Il est vivant et il est fidèle. C'est un Dieu grand, pesant, aîné. Il est tellement multidimensionnel au point où il est le moyen de expliquer Nzambe. Mais il reste souverain, il est Dieu. Et nous reconnaissons réellement que Azali Nabiso et Longo. Témoignage Oyo et Leki, Azali témoignage et touché par Tebele. Mais il y a un point très important, essentiel, Oyo déjà batum soir au Longa, ah, ils ont ma sapo, et bazo, ils ont histoire moi ba monter ton nengeni. Et témoignage Oyo, maman bête témoignage Oyo atikala mata ko partager ata na bana na été. C'est-à-dire eloko na emo a bomba na kati ya moté, maman yo surtout alinga a bomba bosoto a bomba mabe oyo asala na misu ya bana esengeli ka toza bato bakake mama sala ne eloko moko te parce que si on poserait la question à tout enfant boka ke mona so bakelo papa na biso azaka meilleur papa na biso atikala question na classe te papa na biso atikala kokoya te nzo papa biso na ba classe abando beta banzadi abanda pe ko échouer mais akolinga te ala que c'est pas mona ke il est faible mais du moins c'était un témoignage parce que so Nzambe a touché aïsi mosal ne loba azan intérêt fort loba. Parti mon témoignage j'habite l'épisode solo que il a connu le pur, c'est-à-dire problème il y a sérieux na kati ya vie na ezali ki ko déclarer que ya ko ki ko botate parce que ba trompe ba ouvert ezala ki sous-sauté. Ba trompe ba kataki. Ba ouvert c'est-à-dire ezala ki sous-sauté au ki sous ko botate ata sangana mobali ya ki ko botate. Mais il y a eu un miracle où il y a qui ko s'opérer pour na nini pour na Nzambe atalisa ki azali Nzambe aye ko pesa ye mwana oyo par miracle parce que ce montaza déclaré déjà bon c'est-à-dire que maela ki bo moto esukaki esilaki mais Dieu a laxaki que yende moto asala ka batu yende moto apesaka bana en fin de compte ndeko na biso prodige yeyo aza awa miracle yeyo aza na biso awa elongo alors togumeka ko kanga parce que abano kene université mais il a fallu quand même to bloquer pour batu ba mona ba kanisa te kizaka ka masapo yaya ça va oui ça va comment vous allez prodige Sako. Ok. Prodige Sako. Est-ce que déjà au cas déjà histoire maman bête solo sur Vinayo comment est-ce qu'elle bote? Oui, à Betelanga, mais je ne prenais pas ça au sérieux.
Okay. Comme à niveau de témoignage, oui, c'est vraiment vrai. Ah, ok. Ah, ouais. Donc, c'est pour toi, tu te disais que c'est juste une histoire où maman peut-être Azo Betanaye, mais tout ça. Non, je n'abandonne pas que c'est vrai, mais considération vraiment n'abandonne pas ça en côté. Oui, c'est maintenant que na comment considérer vraiment témoignage. Alors, il t'est déjà arrivé que Yomoro Ondi Maki aux miracle. En fait, venu na yo na mokili les miracle on zambasala. Ah oui. Oui, parce que toute chose que je fais na je raté. OK. Oui. Ce qui n'a pas ça loko mon appelle lokane ko kisama. Donc je me dis toujours combo va pesa ngeza na signification. Yango ilanda kanga partout. Miracle. D'accord, super bien. Sinon quand même et ça la connaît comment on a qui est maman aujourd'hui servante de Dieu. Autrefois peut-être on pouvait douter d'elle qui est-ce qu'elle a la peine nzambe. Mais les lots, sous maman Nina, elle était un peu agressive, tout ça, moi, makasi. Mais aujourd'hui, comme on a qui osa moana, il y a Moussali Nzambe, Nene. Est-ce que ça la condamne? Et ça la kanga bien, malgré aussi parfois tout le monde a un peu de critiques, okay. Mais donc critique en alanda quand vraiment. Moi je suis fière de ma mère parce que cause à la serviteur de Dieu ils a facilité et surtout na beta pour abimi nango peut comme en tout cas moi je suis fière d'elle. OK. Super bien. Alors toutes les bonnes choses sinon quand même un petit mot la maman ceux qui bon c'est vrai bosolane chaque jour mais en face ko ceux qui non ni no ko sa maman un petit mot quand même gentil c'est qui te vient droit de outil on a monté main. Non, on a quoi sa maman qu'elle soit forte. Et nous, ses enfants, on l'aime. Okay. Et peu importe à Koyoka, nous en tout cas, on va te soutenir jusqu'à la fin. C'est tout. Super bien. Merci beaucoup. Alors, je crois que quelques personnes ont salué. Ça va? Il n'y a pas? Pas juste ma fille. Okay. C'est tout. Mais elle est toute petite. À Koyoka tête. Véronique. Okay. Ah ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que on va quand même libérer. Il y a encore des gens? T'as oublié des gens? D'accord. Mes sœurs, mes cousines, mon père qui est avec Sangani, on a son appel sur la beauté. Et maman Esther qui est derrière caméra, papa pasteur aussi, on a appelé cette beauté. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est par ici que nous allons nous séparer. Le tokomi na suka, maman aussi makaka micro bopoto tozoka bonanaye. Alors, maman Nina, pour aujourd'hui, Banaza va au talayo, mokili momezo landayo, message ni oki ko lancer na batunyo surtout basi occasion landayo. Oui. Batunyo soyo basi occasion ya kolanda ngai. Nzambaza pe azosala. Amen. Botika tembe. Bayo baza kotia tembe botika tembe. Bayo bazalaki kotambola na kotengama bozwa penza nzela ya solo ya kotambola na nzambe nzamba zali azosala message oyo nazo continuer ka kopesa na monde entier kindumba eza na tina moko te basi oyo balalaka na mibali mibali oyo balalaka na basi mibale misato mine soki otali vie ya ba jeune fille wana bakomona keloko moko ebimi na kati na bango parce que bazalaka batu mabe oyo bayaka komisa kaka étoile mais soki yo jeune fille ou jeune maman osala déjà likambo oyo luka basali ya nzambe basambela pona yo koyoka soni te boya to salela nzambe boya to luka nzambe aza tellement bon aza malamu nakoma koloba nzambe ozalaka wapi mukolo nyonso oyo ozalaka wapi nzambe akoma olesa ngai nzambe akoma kozwa charge na ngai nzambe akoma nyonso na ngai nasepela mpe nakumisi nzambe na ngai nakumisi bonene na ye mutu moko ayebisi ngai yo ngo kokende wapi na nzambe oyo kokende wapi nga lobi ya liboso nasepeli na nzambe oyo ya ngai asali likambo papa na ngai ngaki asala te ni mama na ngai ni bana na ngai ni mutu moko nga asala na kati na bomoi na ngai
et ya mibale na sepeli parce que liwa nanga lelo et kozala entouré na ba serviteur de Dieu ti na cimetière na nzamba kotika ngai te ke lelo nakufa ndenge nazalaki ya kotambola bolumbu okei bandumba baza sima bazokende kotombolaka cercueil nakumisi lelo nzambe po libota na ngai eyebi nzambe nakumisi lelo nzambe po mutu nyonso bi nina nazalaka pembeni na yo okolisa kondima na ngai bima na esika ozali mutu moko te azomona yo meyebake miso ya nzambe ezomona yo tosalaki na kuku ebimaki nyonso na poasa libanda soki nzambe alobi asambwisa yo akosambwisa yo na lolenge ya mabe me tika nyonso yaka tosalela nzambe boya nyonso yaka tosalela nzambe na elengi ya 2 secondes mosali ya nzambe obimi na bonzambe na elengi ya 2 secondes nzambe abimi na kati na yo Saint-Esprit na bengaka eza fragile alingaka etufuma te alingaka kaka te kaka wana ekobo ebimisaka ye musika me po azongela yo fo basacrifice fo mata na ngomba totambola na kobanga nzambe. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Batakope Sambote Bazali, maman. Batakope Sambote Bazali. Napesi honorable Paul Mukuna na Canada Mbote. Yeyo apesaki biso place ya kobondela. Nzambe akokisa posa motema na yo. Napesi mama Esther Losomo la Mbote na Aru. Napesi mama Bose Mbote na Goma. Napesi bandeko nanga nyonso badani falosomola na Kisangani bandeko nanga nyonso na Kisangani napesi bango mbote. Napesi pasteur Aringa Ngweli azalaka na posa komona kaka prodige. Tokutana na Goma na yebisa bi na ngina mona prodige. Papa okomona biso un jour na koma prodige. Na ya kolakisa yo oyo nzambe na yo asala na kati na bomo na ngai. Na kobosa te kopesa mama Pasi Mbote, na bosa te kopesa mama Esther Mbote, oya fani na sima ya kamera. Nzambe apambola biso nyos. Amen. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est par ici que nous allons nous séparer. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui a la prise de vue. Et ça arrive également qui est à l'assistance, Gédéon et Jordan et Jonah qui sont à la réalisation. Je crois que nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à papa Jean, merci à maman Esther de nous avoir visité. Merci également à Bandeko Touza et Belé, tous les Belé à partager cette émission, surtout pour édifier Bandeko Misusu Oyo. Baroza occasion, Yagolanda Biso. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.